merci mingi pour répondre présent au Senga na biso. Tobengi bino pona nini? Tobengi bino parce que tozwi ba information ya sika. Tobenga ngo biso bato tosambela tobenga ngo révélation ya sika. Fandaki na bureau, tozali na réunion ya makambo mosusu, tomoni baye kobetela biso porte ya bureau. Bandeko na biso ya ba sportif baye koluka biso balobi te mama. Biso tolandi na ba réseaux sociaux makambo ndenge ezoleka. Yango wana tolingi topesa vraie version parce que biso nde mutu tozalaki sur place. Alors, comme eza ndenge wana nakoyi koboya te, natuni bango bolingi kopesa vraie version epa na ngai ou bien bokosepela que mokili mobimba elanda bino balobi mama eloko toyeli yango wana. Parce que biso toza ba sportif, toza bana mwanda, tozalaka na mwanda, tolingi lokute ezala te na mwanda na biso, tolingi toloba vérité. Yango na yebisi mona koyoka nanu bino te, nabenga ba journaliste, mama benga. Yango na bengi bino, tolingi tolanda bango, toyoka bango, bango moko ba expliquer biso tina nini oyo baye kolutola ngai administrateur du territoire Amina Panda na kati ya bureau na ngai. Lokola pe nazalaki ngai moko te nazalaki na réunion na ba membre na ngai ya conseil de sécurité, tozalaki pe na mopaya autre moko autaki matadi ya ye. Yango wana omoni tokoti awa po toyoka bango. Sans plus tarder nga nakanisi que bon passer micro na bino et pas ba sportif va se présenter po toyoka bango soki ba yebisa biso nini. Ndeko on s'est présenté au pesa kombo na yo et puis au lobby bonjour à tous. Kombo na ngai ingénieur maître Patrick Boutarata. Bon nazali na mwanda awa message au biso to être un peu éclairci pour la situation où il est na ba jour elandi awa. Biso ba sportif à mwanda to sala mwa comité na biso moko to yambaka ba imbuka wa ba politicien soki baye ko sala mo misala na bango awa biso to protéger bango na équipe na biso to sangana mwa ba sportif ebele. Alors vu la situation telle koleka biso to yambaki mokonzi ya numéro 3 Maurice Katumbi. Alors tu as embarqué, tu vas y poser un emboka où elle reçoit la benne Samba après bâti ce que nous avons vers Boma après bâti et ça l'emboka nous. Alors la situation déjà n'est pas là là-bas les consultants ya même qui comme le trésor pour tout à jouer nan les Kigaba moi ba désordre des alaki entre population au bané pour la Napamo na bango moko donc moi incompréhension ça. Alors, biso le roi a besoin de sécurité et puis la sécurité besoin de différents partis pour basangani ensemble. LGD, biso qui va mettre en compte il y a LGD. Besoin de cette personne. Alors, et ça là dit que moi discussion ça là qui tellement que bazali partisans ensemble. Bon, le coup les hommes mouvement qui va basangani, il faut toujours tout protéger les trésors. De protéger peu qui vient bas pour matiba na moto je crois même bazon batita kiti na sita monde biso totikala na mboka wana zozela numéro 3 président Moïse et pour ça moi quelques minutes à promis on voit biso tout ça la sécurité à vie tout ça d'abord sécurité na yemoko privé à bas sportif pour batambola naye à tout moment bazala ki na ba police ya yemoko batambola alors ça là qui là toujours qui est dans le terrain na place pour y aller à tout ça la meeting biso na ba sportif ya mwanda parce qu'il faut clair biso na ba sportif ya mwanda na ba sportif oyo président Katumbi ayaki na bango communication ezalaki vraiment te parce que misusu biso tozalaki non identifié misusu bazalaki identifié juste na ba polo comme ba membre simple ezalaki identifié te que pas passer na kokoma na site ya isika événement salemaki
Et au sein de se placer peu, mais de échouer qui na sécurité par rapport à podium de la population. Et au cas où on a pousser la population malembe, pour tout ce qui est espace, le président Kiti est parce que tout a dit, nous sommes tous par la suite. Le président parle au discours, on a vidéo rouge, il y a surtout. Et au sein de moment où il y a commandé sécurité, il y a rapproché, parce que nous avons une communication. À commander sécurité, sécurité tout le monde a quitté. À qui est vers la population. La population, nous avons eu le rôle à moi, mes attaques de la population. Maintenant, on a zone sous. Et au moment où tout le monde va mettre à Mwanda. Donc, tout va quitter à Mwanda, dans différents partis où Basangani, tout le monde va quitter. Tout le monde va quitter le Mobani. Minute à Kotanga, on est kuna et comme la sécurité au balata le président de l'autre qui n'a pas mot et comme qui t'a quitté la population. Na musika déjà, ils avaient dans mon pépé mon côté vraiment qui pour étouffer et si événement zalaki. Mais si bitima tu comprends l'été, bah soldat ou bazalaki na numéro 3 président Katumbi, bah comme il faut tirer na carte ya masse et tika population zalaki. Ils sont morts ba témoin étant que la sécurité. Et créer trouble vraiment qui m'a bien makasi ok gloire à Dieu nous t'a profité mais ma dégué ça m'a dit tout comme qui pour le camp na mo faut ko bendana président il mo sika za qui ko ya na c'est chose grave pour akoloba o tindi biso to akoloba vérité pour na za la tête bref ezake chose grave ezake o ya ko kamwa na ebité soki bazui muta sécurité a kotambo na bilamba mibale parce que tout le monde a qui ba sécurité o ya Moïse. Après l'événement, donc, les maçons qui vont venir dans ce terrain, pour le comme la poche, disparition et ça, donc, tout ce qui est tellement que la population n'est pas tombée.